Tomoni pe nani papa na biso pasteur Kabundi Walesa azosambela mpona mboka azola la potopoto en tout cas koone feke mama Kabundi Walesa batika kwa mbieba toyebi Kabundi Walesa décision basaka na bedingo edingo adenosaka bango clair edingo wana sona na pasteur Francis na Francis wana tele papa mo na bango kafadio a double section on na bango te kamata bakasa ya manga kasa ya avocat okamati balumba lumba okamati ba oyo bato ya sinda okamati pe bakasa manga otokisi ndeko na ngazo ebisa bino okamati ka deux fix ya ba chinois otena o confort o mi finiki otoki esili na yango ozima yiwana osukoi na yango esili ozomona soki on a mokili na poto biloko na zate toki saka mai etoki toka déconfort fungoli tia na kati mifinika esili ozomona otoki mais kongo bololo eza mabe te kongo bololo tomela ngo sa mélange okomela verre moko na tongo verre na poto bato be basa kongo bololo te moto tomela mais si do leso le ki bo mi bale parce que si toi antibiotique sai akamati citron na kongo bololo asangisi bana bato mine bakufa basangisaka kongo bololo eloko te je dis j'ai grandi ozamona nayoki bato babandi koyembela kabila nayoki bato babandi koyembela kabila et moi j'étais étonné qu'est-ce qu'il est au juste namoni kabila kinga na suka akai jipu bato plein akoma star akoma mama na star plein atika zuma ndefo oya ikobe mandefo makobe wana oya pembe na star namoni kabila te mine bandale ona aso manini na nini moko même bagarde bakoki ko sécuriser bagarde présidentielle bakoki ko sécuriser apparemment Kabila il est aimé pour l'instant parce que Bonjour, bonsoir très chers internautes de partout dans le monde, là où vous êtes en train de me suivre. Moi, la vôtre, animatrice des émissions en ligne, Sarah Tola. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous prophète John Ngefa, le pasteur. Tomeko Solanae, Marambo Ezoleka na monde, Ezoleka précisément na mboka ya RDC et précisément na capitale à Kinshasa. Et na bosanité kopesa ba merci na nga na Nzambe. Nzambo akela biso Nzambo akela likolo na se. Pourquoi pas un grand merci à toi mon mari de Domilito et je remercie à toi aussi mon caméraman David Omenga et je remercie à toi aussi la sponsor officielle de Sarah Tola TV, maman Michelina Store na Mushinda boutique, maman Michelina Zuka et oncle Oscar Leta hyper comptable na Mushinda wana pe na pesio bambote na moni bongo héritier qui a bamoté ma chéri o viens nga fiston bulldozer na ebike bozolanda ngai bolandaka ngai pe babi base nde makambo viens nga ki Roger Matondo bambote na yote place ozali Amelia Moeba motema Orlando Domingos et mariage à vous na linga bino mingi bandeko na ngai famille na ngai na sepelanga na bino trop et David Omenga fungolela biso caméra na présenté déjà invité na nga le sacre pasteur John Ngefa. Moi ta mabe ya mobuta teka mboka. Le sacre pasteur John. Balongolaka nyoka miyoyote. Le sacre pasteur John. Osokoli nkema ilongi. Akochokola yote. Le sacre pasteur John. Chokolilo nde mokonzi. Pasteur John obi keneti chokolilo nde mokonzi ebi ke compliqué batu bota la biso. Et compliqué batu bota biso. Bonne santé pasteur. Santé na Congo et cause normal te. Parce que nous devons vivre na Congo. Et aller vivre inhumain.
bato pene bakovivre ndenge condition tozovivre ezokola mboka eza te bato baza te nabenga mboka ya mopoto oyo motu nyonso akosala ndenge alingi epesanga mpasi mingi ya tokende bamboka bapaya baninga me ntango tozomona boye yango moyene losako mosu opesi ngai losako ofeti john albi nasali ere na botamba kongola fana azata pikime ya nini ya brésil kuna kende azala kongola esengo te elengi te mboka mobimba evansaka te baloba te oyebi biso tosungaka bakonzi oyebi mosala osala mosala monene oyo malamu bakamata bachange oyo mabe barejete me bazoreconnaitre bazocomprendre yango te oyo beton peuple mpe mweno mais attention donc fanatisme bolonga parce que tozoluka biso nyonso nini développement mboka na biso quand les choses ne marchent pas mama sarobi eloko ekamwisi ngai soki mobutaki na pouvoir bazongi facilement ekamwisi ngai namoni Vital Kamerhe akei na campus noki bato bazodekame Kabila zo oyo samedi oyo epaka Tshisekedi nga kwea ne samedi au dimanche ngai moko alaki na terrain oyo ngobila ye mais mama Sara mama ambition na chaud nous tous na pays moko bengi République démocratique du Congo tous na état fédéral te qui dirige qui quarantaine okufa nzalaka ureza na kate mai ezalaka te to ndimi parce que malade ezali to se respecter moki bakinoa kutuko basuka ta boko te mais pala suka ko na kata maboko to yeki moko gangster na boko bimi bosaka nga boko mona boko polo lolo 4 jours de prison sans kobima même voiture na yo kobima na ngote mais quelle prison au mona tala Belgique na mboka suba tambolaka bake na pharmacie osomi babiloko ba provision bazongaka o bango bazosala ba coopération ya mindele awa Afrique ya mindele te osomona esuka nango moi j'ai pris la parole j'ai dit au chef de l'État mozo koyati naza na kati na peuple balobi omoni yo tozo sila na lelo tozo sila na bino lelo attention avec Kinshasa j'ai vu comment ils ont chassé Mobutu. J'ai vu comment Mobutu était puissant, garde civile, garde présidentielle, gendarme, la police, béret vert, béret rouge. J'ai vu comment on a chassé Mobutu. Qui n'est allé bombe retardée? Hein? Mais qui n'est pas été? Hein? Nabi papa ya bomi si bato na ngobila. Ba bomi bato kuna na yumbi. Azong na plan wana, ezaki plan moko Tshisekedi. Lelo nazo ba Tshisekedi azate. Tala. Bato ba mama boko boma biso. Boko mabiso et puis papa nga virus coronavirus ngote bato bakangami kangami boy comment li pa ya pamba na mama poko 350 350 ça jalo so côté comme 35 non comme 50 60 musemula basuma comme 50 60 000 bato batombuki na ndenge moko chance service spéciaux ya président et yoki agitation ya population pe lobby na bango ay ko longa mesure wana ndekwe alors boke zala kabu oya lobby to koyoka nani qui dirige qui mais pasteur John Gab na ozo lelo to mingi te tout toucher ka ba point eza vraiment essentiel totali bongo nani mama Olive Lembe Kabila azalaki bongo na INRB amemaki bakisi ya ba chloroquine amemi po akende kotika na INRB po basunga ba maladi o baza déjà na INRB baza atteinte à corona okolo bani est-ce que totali bato na France tozomona nombre ya bato nombre de décès na Chine bato bana hôpital biso totali ngota ota toyebi maladi ezali na monde pandémie ezali ya solo mais pourquoi bakola accepter bato tata bato de France a du vaccin il y a climat tropical vaccin ça à 48 heures. Soit tu vas tomber au sol fièvre, à comment gagner le coronavirus. Alors le papa va tenir coronavirus. Bon tikaye, batika kaite. Tikaye, batika kaite. Bazon nous gagne 19 milliards. Il cherche 19 milliards. Na combat ba. Oh, Kabila, conseiller président, a otina kuna abiki tomo est-ce qu'il kotaki? Est-ce qu'il abiki? Mais le to comme mon abatu ba comment CP la batu ba comment lo bala muno kwa batu ndenge to tambula ke non, to préférer Kabila zonga. Maman ezali somo. Na ye na mama poto awa. Je dis, j'ai grandi hein.
ozomona nayoki bato babandi koyembela Kabila Kabila nayoki bato babandi koyembela Kabila et moi j'étais étonné qu'est-ce qu'il est au juste namoni Kabila na Kinshasa na suka akai jipi bato plein akoma star akoma mama na star plein ateka zuma ndefo oya ikobe mandefo makobe wana oya pembe na star namoni Kabila temi na bandale aona aso manini na nini moko même bagarde bakoki ko sécuriser bagarde présidentielle bakoki ko sécuriser apparemment Kabila il est aimé pour l'instant parce que pas c'est les Congolais to boyi Kabila solo akende diaspora et botianga bouton te nazo bana ma vérité bino bolinga vérité te na bi vérité na bi Kabila zonga akozonga vete OK mais to du mwana mboka to tieye au contraire mwana mboka ngo to tieye mama Sarah ezali pasi na pasi alors on a taille batna bien Mobutu ça va mais zonga ki parce que Mobutu fait tout tala net zo que parce que passe leki batna ndi makabila andenga malamu te mo mweta Kabila qu'est-ce que c'est ça le problème. Mais le lot peut tout moni bakangi église et ça la terre école té salle de fête té nena on la bibembe té et le remonte ba magasin tout ça là confinement oui mais biso na kinto vivant na tout du jour na éviter tant que yo musai na nzambe nde balobi que église kangama bozo ko s'organiser ndenge nini parce que toyebi avec la prière nde to kolonga maladie ya kombo coronavirus ya corona mais bazu église bakangi bozo ko s'organiser ndenge nini na bandi mama ezali bilanda landa oyebi fléau liboso ya antichrist pour akomina noté parce que il faut enlèvement église salem nde y apparaître mais ana ba généraux na ye ana ba lieutenant na ye et loko liboso ba oparaître ba église ekokanga hein c'est pas pour la faut bakanga yango l'église na kati na Israël hein l'église oyo ya Israël bakanga ki yango na kati okutu maloba te prophète parce que so ezara pona corona 1 mètre 100 mètres bongo na kombi mais combi taxi mais kene no wenze nanu na ba pharmacie bazo respecter yango te kende kana kasavubu wa kende na matonge les gens basaka ka boye no ba respecter yango te ozomona ba respecter yango te pour ni passe et loko nindi bango ba prévoir ko vendre peuple basali yango tala na Angola président Angola tu ba chege nyonso na basi bana ba moyen te na biloko nyonso na biloko nyonso wana atie bango apesi bango biloko akamati basale abakisi bango mososala bana ntongo te 12 heures bakangi na kati ya Angola et puis alobi boye montant à 1000 personnes l'église continue kosambela pa lobi que ezali oyo Lorenzo bokozwa 200 personnes bozosambela kati na ozomona et toke na président Tanzania c'est la même chose pourquoi biso lobi que dans l'église maman Matthieu 11:28 moi la mikumba na bine pa na nganga nzambe na koyamba Joël chapitre 2 verset 17 entre le portique de l'hôtel pleurez les sacrificateurs na longola mabe kati ozana ya 2 Chroniques 7 verset 15 à 16 mon peuple qui me cherche qui se mêle il cherche ma face qui cherche ma face ngai na kobongisa yango pe na kobikisa bango 2 Chroniques lisusu 15 alobi na 17 ndenge mo kokanga église ezalo kokanga nzambe parce que lobiko ezalaka na nzambe oyebi les médecins soignent celui qui guérit c'est Dieu médecin à cause de spécialiste ya ndenge nyonso alinga sala moto opération comme prions Dieu okomona telemi liboso ya patient na bi prions Dieu ça montre qu'il y a un être supérieur soki omoni bakondi bamako wana baza banani baformation ya minene oyo ya monde tala moto ka Macron azobala mwasi ya mama na ye kokola mama na ye epuis kotala motakala mama na ye eza nde libabe bamakola bamababe eza ya somo malédiction ala kutu kokola ya mama na ye do bagrand forme apena mwana te ozomona est ce que bato kolandela bango wana mokili ekei na prise antichrist mokili ekei epai ya bavodu mokili ekei epai ya bato oyo bazobebisa kati na mokili mpo na ngai na conseil na président ce quarantaine esili alongola eloko wana ezali malamu te atike église infonctionne tango église ekofonctionne nde église ekoluka mwa solution na vie ya bato. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur John, pour la réponse. Mais Pasteur John, tu as comment on a
artiste monene na mboka na biso Fally Ipupa. Tout le monde artiste monene na mboka na biso Fally Ipupa auti bongo ko lancer appel moko ke bandeko na biso o news tout bazala ba moyen babimisa ba moyen na bango po basunga ba peuple congolais. Mais bino ba pasteur basai na nzambe to moni ata initiative moko te bosali pour que bomeka kosunga bazangi ba petit peuple bazana mboka na mwa lipa na mwa koka mais Fally Ipupa sali yango. Fallait ça à donc fallait en direct zone bon fallait donc $1 million parce que la Belgique la France voilà hein ba pasteur même té na mabe hein il y a des pasteurs bana mbongo il y a biso témoin je n'ai pas l'argent quand tout monde pe nani papa na biso pasteur Kabundi Walesa aso sambela pona mboka azola la potopoto en tout cas ko ne feke mama Kabundi Walesa batika ko mbiye ba toyebi Kabundi Walesa décision basaka na bedingo edingo adenosaka bango clair edingo ala sonya na pasteur Francis na Francis wana pele papa mo na bango kafajon a double section na bango te osomona omoni ba ndeko na ngati ko sala ba vanti Kabundi Walesa ayebi bien na monde nzambe a mettre mokili lokola ayebi na monde oyo corona épidémie yoso esaka 4 mois te so ko 3 mois maximum e bandi ko kita makasi ya c'est là ba Kabundi Walesa abandi ko saba bantine na bango ko nguluma ko bwaka ba sanitaire ba twani na ko zwa pendo ba benga Sophie ya suka hein ako zwa pena na ebolati parce que ninga zo skota wana ako pena coronavirus parce que tout ça na propriété ko sukola maboko na yo ndenge nini oyiko contre ba poto ozo même na batoni Saint-Esprit au pote tika ba Saint-Esprit à l'okuta c'est nanga ni ba Kabundi Walesa na sikoyo avant na Congo na kangi milimo so coronavirus c'est bato ko fasute au nom de Jésus mo client so wu bandima wala ba makambo ya pamba papa wa Rome azole la 65 prêtres bakufi na Vatican 65 prêtres catholiques bakufi na Vatican ke Kabundi Walesa ati ko sa ba ventile ba sala wana oyebi to lemba bango na ba skokeni na bango alati pe na pembe ywana azonguluma kabu hein azo grimace nani aki obangisa nani hein ça c'est des grimaces inutiles ako bangisa nani et pourtant mboka mokili ezoluka solution mokili ezoluka solution pour le moment même malade yango même pas besoin qualité mais pas mal d'éternité malade yango ta pas besoin qualité pas de merci mbala na mbala ezo qualité mais ka Kabundi Walesa net ba message ba ventile bango to tika ba ventile makambo nzali moi je l'ai vu bato batuni ngai tala ba musala ba escroc wana hein tanga ebi ndinga sali boye d'ailleurs mortalité na Italie quitté contamination quitté virus na ka boye après 3 mois quoi dans le monde parce que kaka matiti ozomona na oyo hein eza absorber yango nzambe mokolo nango kaka babi oyo ezo bala yam ndesika ba profiter on a sambelaki pour na Congo o te Congo virus ke de quantité batika ba mbuyema nzambe na mawa na bolingo na ye o tozomona ka passe o tozo souffrir akolinga yango te eza pour Kabundi Walesa te babandi ba vantile na bango kala basala ka yango ba ke poto bwaki sa bango babandi biloko na bango na mwana kwa mwana nguluma ka ye wana zo David alataki saki pona cause moko batika ko mburiye bato hein ngata na mwana wana zo seka batina papa lobini ngadi oyi bato te bino oyi bato te hein ba le cri na bango wana sima bato ba kolanda bango na misala na bango mabe la Bible dit soki yeso bikisi moto hein alingi publicité te anego sala yango na kondima ye sans caméra sans quoi lui-même à la maison la biloko na toloba ok parce qu'on a vie à battre c'est l'orgueil spirituel et là Dieu n'est plus là et Nzambe azobisa bango na Matthieu 24 verset 24 bongo na bango na makambo na bango na misala na bango. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur John Ngefa, et tout le monde qui a fait la émission. Et tant que yo mosai na Nzambe, nde bakangi ba église. Conseil nini ozo pesa na bana Nzambe, to sambela na bandaku, to sa ndenge nini. Conseil ni to message nini ko pesa biso parce que batu musu ba komi komi tuna église de Kangami. Mutu musu salingaka yo ki mwa liloba wana konsola kae ala sambeli. Siko boy to ko mangola na mate aka na ba internet to ndenge. Non mama salanga na ebio. Za tuna kana na ngai. Ebio mobimba. Ebio bien.
parce que nayebi papa na bino obenga makumu honorable Équateur et puis un millionnaire aussi moto akobosana famille tola là oyebani te comme mosu bazotangaka je te dis la vérité ngakomisaka moto te bazotangaka pampamba biso toyebi force ya père na yo mpe asila te aza na lelo toyebi ye Bernard Tola Chocolilo mokonzi bientôt là yo kozolekisa ozomona bino boza famille chrétienne bayebi bino famille na bino elingaki bamese mingi et puis toki na système na mwana bambandaka na bakinshasa ata toki église tosambela bandako eza nopasika te tosaka bamese na bandako meme soki na église primitive bakangaki baéglise mais Jésus azocontinue yango moni losako yango mozopesa yabi bakangi yesu singa me babosani molimo mosana bosali nini parce que nous continuons à prier nous continuons à prier bachrétien place bino tozali solution ezali na maboko ya nzambe ezali na science moko te na docteur moko te na eloko moko te alors eloko mabe na bi kwa tosambela bandako bapasteur batika moyibi nescroquerie aye atie bible na ye oh bambongo na bino chaka na ba mpesa na banani papa tango mboka bango nyonso mogijo basoni bango nyonso na Marcelo brésilien akene Brésil te azaka na Congo atango apasi bokena mboka na te Kongo ngo esala bino nini ngana comprendre bino te na babiloko wana mais ezopesa biso bien te malade ezala mboka muna mtazoka mboka na bango mboka na mboka na ye maintenant oui Kagame a du coronavirus nzambe ato lokumu il a atteint de coronavirus pendant le 21 oyo atiki premier ministre na ye comme président intérimaire Kagame azongaka na mboka atikaka pouvoir na moto te etobi na Kagame azonga te parce que 15 millions ya bato oyo abomi nayebisaki bango ata tokoki bino te coronavirus ye wana azosala bino nyomi alobanga te po coronavirus ezali omekinga nyomi oye nyomi naza makasi ozomona lelo oyo tala makambo osalaka tina lelo tosangana mama asala moto na moto na esika na ye tobeli na nzambe je crois à bientôt ekokita tokozomona misala na biso. En tout cas, merci beaucoup pasteur John de Famel iloba suka te ngonga so nazali na yo iloba suka te nalingi nalobaka ke etant ke ngai na yo toza bana mbambaka esape kati ekila lokonde babe kati toyebi banzete toyebi bakasa tomona ibongo saisa ya utai kolakisa abomi bato tolakisa bato mutu wana saisa ye mais alakisa ye bato bokisi ya komela mama toyebi bakasa toya bato ambandaka tovanda na bachwa tobabengi bapigme esika moko ozomona namona babeti yo maladi ya panzi pigme azuki akasa asali babimisi boye singa ebimi tie geri lopanzi tie geri namona pigme babeto bakombine bayasi elongwe namona namona bademonstration parce que la forêt équatoriale omoni tokoloba boye na bamédecin traditionnel tolembi bino yango question nga nazotuna bamédecin traditionnel bino bozaka na ba encore papa boma mama buka mbeto bazaka mbiolongo tanga bato oyo bato mais tango yango oyo lakisa force mama sala biso formule na corona to dibabino bango na bahémorroïde mokongo kaka biloko bokende na bino kuna bato bakasi bino te wana bazosuko kaka bato omoni ndanda basukisi bango eza bapaster eza bambiolongo bakote na pelengendo nyomi omoni nzambe aza bino nyomi nzambe akela bino nyomi bokoki nzambe aza no trouble eza mama me nzambe alobi yango alobi na Isaïe otokota na makambo formule na yo wana tokosunga mpe bato ebele na Isaïe 45 verset je donne la lumière je donne la prospérité je donne la diversité et je donne élévation sur toi ozomona tokoti na diversité tolobi na bato boye omoni nyoka na zamba soki moninga abeti vene ya makasi omona kokima ti akolia nzete moko mpe abiki nyama na zamba ndenge omoni banyama zamba baliaka matiti babikaka bayebi kisi oyo baliaka
pour le moment, ce qu'on a la corona, ou bien malade des yeux, ouais, bien, et dans ma casse, il y a mal qu'on a besoin de s'aminoter. Kamata bakasa ya manga, kasa ya avocat, okamati ba lumba lumba, okamati ba oyo bato sinda, hein? Okamati pe bakasa manga. Otokisi ndeko na ngazo ebisabino, okamati ka 2 vix ya ba chinois o tena o confort o mi finiki otoki esili na yango ozwi mai wana osukoi na yango esili ozomona soki ona mokili ya poto biloko na eza te tokisaka ka mai etoki toka déconfort fungoli tia na kati mifinika esili ozomona otoki mais kongo bololo eza mabe te kongo bololo tomela yango sans mélange okomela verre moko na tongo verre na poto bato mpe basala kongo bololo te moto atomela mais si soki eleki obomi obale parce que citron est antibiotique. Citron antibiotique. Ça y akamati citron na kongo bololo asangisi bana bato mine bakufa. Basangisaka kongo bololo eloko te. Yoka kongo bololo e bakakisi mo makasi. Soki o tie yango tongo. Même o tie liboke ya pilipili. Ata liboke ya pilipili. Bosa ese ekoyokana te. Omoni ya tango yo tongo liango. Omeli yango. Et quand tu es dans le cycle, et bon, malaria, coronavirus, mais qui chasse, qui n'a pas de mélango, la sildose, la zoé, mélango. 3 jours, qui vers un mot, yamouké, vers un mouké, tongo, yamouké. Ozomona, et si, on m'a dit, on est kay, mais ma formule, ma déclaration, mais souvent, on a battu. Hein, tu vas nous battu, on a battu, mais tu y es, ma cambe belle, qu'on soit mon kilio. Tala loko na sabini ngwana avec nzambe tokolonga mon peuple. Mais ça ça ka na mikolo na ça nyomi. En tout cas, merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir dans mon plateau. Et n'invitez passage dans Sarah Tola TV soko yebisa bana nzambe ni. Non, Sarah Tola TV avant journaliste ça pas il faut dire la vérité. Hein? Avant journaliste moi on allait chevronner parce qu'il y a un biloko pas matin. Le procureur, celui qui cherche les infractions, pour la alors, tous alliés pour la vérité. Chaîne yoyo et pas mon âme. Et que nous sommes là. Nous sommes là. Maman la boya la chaîne a battu. Et qu'il a le connaît va pécar. Sans robo et tal. La dague comme on a tout cas biche na longwe. Donc on gefa. Kala na monyere to nyanda ko atatuka bishi na bishi kala dayo so kima ibiso na kini bino kala oh atatuka bishi na monyere na longwe na bwaki na zo ngefa ozongi na ngefa alors on a pas mon bino alors la chaîne il faut de soutenir yango financièrement matériellement pe na moral spirituellement aussi to yebi to so bondela kolo akusunga bokene liboso el nyoso information la parce que là on a la soutenir yango. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à toi, le président Charles Tamboué. Un grand merci à toi aussi, maman Jenny Beta l'industrielle, moi aussi à Pembe. Un grand merci à toi derrière la caméra David Aminga. À la prochaine émission. Ciao.